Vitel Kamere azana Kacho yoko lobani papon. Soko bakangi mais Kabose il a déconné, il a mal fait, il fallait pas faire ça. Oh Diamba papa, Snoop Doggy Dogg il filme quand il veut. Vitel Kamere azana Kacho yoko lobani papon. Soko bakangi et la famille Trésor Mankour, Kumbela Mokili, Bogomema Mokili na Moutou, pour notre Trésor Mankour, Kumbela Mokili, Célios Grand plus 10, Mr. Poutine, le Duc, Yabana Nyos Yabandalungwa, grande puissance, Tebi Sibino abonné massivement, na Kumbela Mokili, Bolandaka, Kumbela Mokili, Célios Grand plus 10, Tomo Nabino, G Nagata G, j'ai les bandagés, nous sommes au Tchanagé, qu'Allah vous bénisse, alhamdulillah. Voilà, chers amis internautes, merci pour vos belles liboso écran Nabino Kolanda, Oyabino Bomesana Kolanda Mingi, le prince de la presse, Trésor Mankourou, Mbandi. Toujours nakata Kumbela Mokili, donc toye awa, bon mon arabe batunde bazar monde déjà, toye to couvrir terrain il y a Ferrego là, donc staff a Ferrego là, bah ça qui terrain, donc tu es à tout couvrir journée là bango, donc tu reçois bon mon ambiance nyos n'engezo leka awa, bon reçoit ben presso pe ya batu, bon reçoit pena ba organisateur nyos oyo ba organiser journée à lelo, mais pour te faire ça staff nyos ba Holanda biso na kati ya chaîne na bino Kumbela Mokili, Totali Alain Kembela, na bosanité garçon cher, Azakuna la pointe, na bosanité JGTV, donc maman ça tout bozara toujours branché la chaîne na bino, donc kalamingi te tozo ba impression abatu, bo mona masolo ndengezo leka. À tout à l'heure. Sans oublier, on confirme à une émission na Kumbela Mokili TV. Ah, tu as bien, tu as Yannick Moukoko, Yannick Moukoko, tu as Yannick Moukoko, tu as Tressé Kanya, tu as Anastasia Ferregola, tu as mère caméraman, tu as Sima. Ah, biso tu as toujours une image. Ça veut dire Mambo tout Ferregola dans ta salle. Mais tu as la vérité, oh bah fait Paris, bah grand prêtre. Baza, on a fait un grand prêtre, on a fait une image. Bonsoir, V. Bonsoir. V, tout le monde est là. Bobeng Sibisu na soirée nini na terrain nini pour na faire gola toza ko pese lupemba bozo pe boka biso toza ba kolomboka ngande bokulaka ya mboko Tasman bokulaka mboko yango tango ivi alobaki tobite bato bandeko baya to yamba bango ekozala sengo so to telemewa pona kokumisa mwana mboka akende liboso. Si on a beaucoup là, yoza yaya, yoza papa. Si on peut passer le coup, il y a nini parce que ah tous en attendant il y a coronavirus. Le coup mani beaucoup peut faire rigola. Et ça le coup corona et les kinango. Mais oyo azamo na mboka. Mono azo sepelisa biso. Yangwana il faut to passer le coup. So ka ça makama beto passer le coup te. So bato nyoso basangani awa pona ye. So pas ko lande mission azo tala ke oui. Attaqué ailleurs on a Paris, abi na mboka moko vigné, ba linginga koleka. Parce que ba misuba yaka eloko esalema te. Taka likambo esalemiawa, mboka mobimbeye, pona ye. Ils appellent le kumbu. Na bo bazan na mboka, bo bazawa, beba ke fere na mboka moko na vigné na France. Balza batunaye, balingiye, totombola yake nde liboso. Ouais, jusqu'au vieux le kumu. Nazo kata parce que batwaze belé talra batwaze belé si on a tout le ce qu'on est fait bateau baotala madame baotala na ndaku lelo ba dédicace ni ozo pesa pas bateau baotala lelo
ten nasepelisika bato bazotala po eza eloko moko toyepamba te po tozalaki na bit na biso ezalaki toye tosala émission mpona mutu na biso ive asala eloko moko ya kitoko ive bonga yango wana lelo tozotelema mpona kokumisa ye donc nasepeli ya tro ntango babokulaka bazoloba boye donc eza eloko moko eza ya mpifo mpona biso bamongo tasmani naoloba bokungu donc eza eloko moko esengo donc fere pa kozwa ngo akomona ke wi aza na bato ne na kati ya Paris bafane bazokumisa ye. Ok, bino mo boyoki vie balobi bino mo boyoki vie atozotambolaka likolo ya tige na tige babi il faut bozwaka makambo ya tige lelo tozolobelaka mpona makambo ya fere egola balobi makambo ya fere egola tozolobela awa balobi fo olobela ve babi fe kota masa kota deuxième ko ya kota babi atiji baluka babi atiji tige tokokota tikuna tokokota deuxième ko tomoni wa mpona fere egola awa yo siko ye awa occasion ya nini ouais toyeka mambo affaire egola banini moi soirée banini to déconfiné to kuta suna mambo affaire banini ya komo toza libanda to savole moi sentiment na biso quoi yo zo mona mambo coronavirus te non biso to toza protégé quoi tozo mibangela kaka pona malade ezali mais pour l'instant na biso tozo mo temps ya komona batu yango to profiter quoi. Merci DJ Mkoko za ba dédicace bato ba hotalo. Non dédicace vraiment ezalate na pesi ka famille nanga tout ça va tout le monde mbote banini grand frère nanga Bob Mkoko sans oublier Messi de la Patra na pesi bato tout ba mbote quoi. Donc à part ça c'est tout hein. Merci beaucoup bino mo boki DJ Mkoko e mutafere balobi aleke mbela bino bo banga te pona mamba coronavirus so bino bo bimsaka bato ka bena loyingi bondeni ningi bo bengisi biso eza occasion ya nini. Ouais, ne toza lelo awa tosali barbecue pona acoustique ya faire egola. Bino bozo mona coronavirus so te bo bengisa bato na occasion au de rien. Faire egola ni album abimisi bino bo bengisa bato akana sur notre chaîne. Ouais, ndenge za na momo barbecue tosali oyo eza pona acoustique. Donc acoustique eza lokola anti-corona. Anti-corona. Ouais. Anti-corona. Mais si vous avez un masque, vous avez anti-corona. Mais comment on cause un masque? Parce qu'elle est déjà dans le lobby anti-corona, donc on a un masque pour nani. Donc ils ont le acoustique, ils ont le traitement à monde. Donc moutounio sont en place à Zali. Soka yo qui kaka acoustique, on a donc déjà à guérison. Si on a bateau baotala yo, même faire rigoler baotala yo, na ba dédicace tout bateau baotalo partout dans le monde. Olo bana batuni bateau baotalo partout dans le monde. Donc na minito vraiment ndenge tozaboye. Donc na opesa kaka message moko vraiment partout dans le monde, Afrique, Asie, Europe, Amérique. Donc vraiment tozala vraiment na respect na artiste lokola faire egola parce que tout ça la tendenge zalaka après l'heure zalate lobby nango to banda ko regretter. Donc toza vraiment donc na artiste oyo a remplacé ba papa Taboulay ba Lombo Makiadi toza na respect na vraiment donc mais c'est anti-corona. Voilà, chers amis internautes, toza awana star quand des zalaka donc déconfinement toza awana vigné tout le monde star na biso plaza awa donc tout poser moi ma question par rapport il y a actualité naie par rapport à makamnyoso par rapport il y a déconfinement sans couteau que musika. Bonsoir papa. Ouais, bonsoir frère. Boni. Yeah papa. Batu baolandao un mot pour na batu baolando siko. Yebisa bango ba déconfinement kitoko. Nzamba sunga loka to zuita komona na lesusu makasi. Et ça très important et voilà. Là tu es na vigné moi terrain pour na faire rigolo et puis voilà quoi. Mais nakamwe yo c'est le SRAM moi soutenir frère nao. Donc ozana moni o ba papa makambo nyos. Na ika na diembela kana evenema ba seli ndeko nanga et puis voilà quoi. Donc wenge c'est que bino na wenge bolingo za nango makasi alors. Biso toza na amour même ata monaka kino bandeko na biso bakana kisasa bafinga biso ana bana bolingo na biso eza nango kaka kino so olingi mwasi mingi olinga te kino a épanouir et puis voilà quoi. Mais pour tous oku musika te actualité na osko ezani
Actualité na ngai soko tuni sita sunda nakata mboka États-Unis d'Amérique a biso ki notre autobimisa. Ça fait 4 ans naza awa j'ai pas mal de titres on a bimisi. Dans les 17 ans nako ça 4 ans na mboko. Ton ayaki na lancaki équilibre, na lancé Erré les mariés, na lancé Nzembo avec MG30, na lancé Nzembo ya Miss de Miss, na lancé Nzembo ya Lopez Sambi, na lancé Kinbo Peto, na lancé Allégresse, na lancé Nzembo avec JDT Moulopwe, l'année toza boye to préparé Nzembo avec Erichi Watanabe, et puis toujours préparé Nzembo avec Didier Lacoste. Inch'Allah, batwa au CP là. Mais est-ce que au Koyib Sabatou, c'est craint Yozaki nango dans Nzembo Salara nango na ferré par rapport à Nzembo na nyusu Nzembo nyusu o lobio Nzembo mon côté et capta batu makasi koleka Nzembo na. Non, ça dit que Nzembo mogo oyo batwa CP na makasi. Toyemba avec motema parce que faire azan de gonanga ya motema ya benga mwana mama. Yesu abenga mwana mama na ngai. Abiso na benga mwana mama na ngai. Parce que to saka musala bien puis voilà. Tu as une conscience ya ko c'est la bande na biso misala ya bien pour que batutu ba sepela et puis ba doit sepela nango partout dans le monde et voilà basita sin basita sunda ba Eric Divita et Luka Makambo bana retour na bango. Voilà quoi. Mais pourquoi Banzembo Moussousou et Kaptara Batouté par rapport à Nzembo wana ou Ebetaka wana? Na bino nde ba Congolais bolinga Banzembo capté Batouté pour bo komisara batondier ba adversaire na bino. Devoir na bino ezaki no soki artiste abimisi mboka to na 80 000 d'habitants. Il faut bino bosala tout, bosala effort ya ko promouvoir culture ya mboka na bino. Et c'est ça. Biso to tomboli mboka, to tomboli culture ya mboka au Congo ça fait depuis. Mais par rapport à eux qui ont préparé ancien succès dans l'Union, bah crié au quoi annoncer na bateau sur l'Andozni. Non, ça la 20 minutes il y a babilo Union on a bêta depuis et ça musala auto sala on a Kenya et na Kenya non. Ouais, tout ça musala na Kenya et sous Paris comme ça ngapena chamisa nanga na Sirium doza na réalisation il y a un filmage nanga et puis voilà quoi. Donc ça dit Tobi Misa, la semaine prochaine déjà, Adelar Menga aux dans studio, la Des Montana aux dans studio et il divite à Luka Makambo. Il fait bon à dans studio pour que Tosili ça va misala nyonso donc voilà. Tout ça là dans ça 20 minutes. Il y a une animation nyonso on a bêta na mokili mais 20 minutes de kokaté. Mais de ça, il y a 20 minutes, au salaire, voilà. Mais est-ce que vous avez que l'idée est par rapport à bateau, n'est-ce pas si là, n'est pas ça la bloc à bongo? Qu'aussi les rapports à Congolais. Qu'aussi les rapports à Congolais. So, t'as les goûts de play qui n'a pas eu une nosbi. Abeda Inze Monaï à UOP. Après, bah, c'est featuring et puis voilà. Qu'aussi les ratés dans la musique. Et puis, musique, ils ont football, ils ont la division, première division, deuxième division, tout voilà. C'est ça. Mais pour tout succès, pour nous vraiment occupé, par rapport à Kabossé, Hollandais, Nathalie, qui sont Kabossé à Chrétien Ferrego là. Mais par rapport Bandeko, mais Kabossé, il a déconné, il a mal fait, il fallait pas faire ça. Ferré, c'est son frère. Ndenga Saliwana, il va aboutir n'a rien parce que Ferré, ancien chef Nabiso. Même si aujourd'hui tout le monde est à côté naé, au moins diambe tumbola mudute, diambe betape mudute. Aujourd'hui, quand Batunio Sobaolo Bakino, oh diamba papa, Snoop Doggy Dogg, il filme quand il veut. Petit naïwana koumounani à Wabotsa, Momia Kanye West. Il filme quand il veut. Il y a la plupart des chanteurs, bah, mais la bangi. Mais pas dans le Congo, tout le monde a dit Diamba et Tumbola Rabatu, Diamba et Boma Rabatu. Non. Un des mois, nous sommes au Kola. Au Kola, c'est que nous Makambo, est bien.
mais lobi tant akoma rosalela yango ekomi melombongo ekomi melo makambo ça dit que to vivaka normal to salaka mabe te pona batu pona kopesa batu plaisir te ya ndenga na vivaka nga faire oyebi si s'agit de se péter on va se péter même héritier c'est un frère nanga si s'agit de se péter on va se péter mais si c'est to bongisa voilà un mot papa il y avait na Vitel Kamere azana kasho yoko lobani papa aza vie na ngai ya sunga ngai ya soutenir ngai ape na soutenir rien na pesa ba encouragement belé tant que vieux nzamba sunga place à aller je suis sa Congo sala ba esala musa nango soka bimi abimi soko bakangi mais Mandela avant na boloko pendant 27 ans abima et puis voilà ils ont en prison donc même biso to vanda artiste est à chant nga beti banzimbo danger ça dit que au batebele ba kokate puis voilà quoi donc toi la danse montana les gars fait na biso wera leader les gars fait na biso wera donc toi na ya to fa na biso na fini et voilà frère mais par rapport à ces acoustiques au kolobani papa ozongi sur na acoustique au moni congolais il faut ngana ebisa yo star mais biso oui bien solo langa est-ce que bien permettre ba hôtel la biso to solo la yo actualité ouais acoustique wana eza meilleur moment au faire à lancer yango pour que batu nyonso ba confiné ba se déconfiner d'abord moralement et puis parce que webika batet d'amsengo a détruit faire à soukoli batet ngapena na soukoli batet et puis voilà donc ça dit que musala to sali ya kitoko batu tu ba sepeli nango soki nzembo nanga wana okamakena na leli lorise la congolaise na mosika mawa jise katanga e defeka imbi mawa ça dit que nzembo ba doit comprendre des bibi ndenge nini inspiration outil wapi inspiration pour na tali batu tout bana mikiliawa batu tout bana miki ba chanter bana mikiliawa mais mais la corona parce que je sais pas où corona outil papa ngamo kuna Congo maebi maraté courant à la raté na yembela ngote ce qu'on a yembela corona où ça vient mais tant on a moni que ba papa ba maman na biso ba te belé ba tiki biso tout ça là qui na problème que pandémie et chez biso barrière pour to kabola mawa il faut na yemba parce que biloko bongo yango mo na yemba tout ça na dollar menga euro million na Eric Edifita luka makambu tanenga vimbi au sentir que baza bana baba bébé. Merci Père Asime. Un mot par rapport à Batunyos Balandi Bisolelo. Batunyos Balandi Bisolelo ba que c'est le scram Poutine grande puissance, l'homme qui fait peur à tous les musiciens congolais et puis grande puissance à solo. Ba ki na ligi bango mingi ba ki na Facebook nanga ba s'abonner Instagram nanga c'est le Scrum officiel, bah s'abonner. Facebook nanga c'est le Scrum officiel. Et puis YouTube nanga bongo c'est le Scrum, bah s'abonner, bah yoka musique à bien, bah yoka ba kinibo peto, bah yoka ba allégresse et ça la bango bien. Na pesimbote na mitera champagne. Papa Nazaya jeune congolais o azotunga ndaku na Luxembourg. Ara yemoko. Et puis maître Olivier Belesi juriste d'affaires bateau basimbanga mikolo to apena dollar menga euro million ya bi caro bon ago pesango bateau baselanga ba misala na ndako wana na Congo batambolaka nango a dollar menga euro million babi a changer ya bete lokwa bana basairwa te et puis ala dalwa makanga te a dollar menga ya ala dalwa bien fini makanga te il y a polémique mais adela mwenga wala de l'aura bienvenue makanga te et puis makanga pe a okende kin trop adela pa okende te makanga bienvenue makanga producteur à Kabose na héritier watana benaji bempia Bolandi ben interview à Batou Bolandi ben impression à Batou pour na tout finir donc je salue Eric Tenté JGTV Nanette Soki leader à Guada. La bosanité Alain Kembela, Yannick Moukoko, DJ Nabiso à Bougar. Donc
bozara toujours branché na chaîne na bino kumbela mokili ba masa tour ba soutenir biso na bosente Amélie Love donc bozara toujours branché na chaîne na bino kumbela mokili Sylvain Ilunga ba masa tour donc JJTV à suivre.